Bozali ebele na Kinshasa, na Londres, na Paris, na Lisbonne, na Johannesburg, pourquoi pas na New York, na Luanda, na Nairobi. Bisika nyonso o bozwi libaku malamu ya koyamba biso na bandako na bino na ba bureau bisika nyonso bozali. Merci topesi bino mbote, merci pour na fidélité bozali ko continuer ko renouveler na chaîne na bino. Lelo to zongeli bino lisusu na commune ya Maluku bisika wapi totai kozala na mikolo mileki na libongo ya Ngafura bisika wapi toyaki kolakisa bino mais ezalaki jour ya marché te pamba te bandeko ba commerçant ba kotaki na ba mboka na ba zamba na ba province ya nzinga pona kokende koluka biloko oyo bakoya kotika. Alors lelo tozongi ezali jour ya marché toye po tolakisa bino biloko bandeko bautaka nango ba voyage yango wana tozali kolakisa bino bambisi ya mai oyo bozali komona. Voilà neti oyo bozomona tala mbisi munene, en tout cas azali tellement munene que vous remarquez yango bandeko bazoteka bazali même na difficulté à kotombola ye. Voilà bazotombola lisusu. Voilà tala mbisi munene. Voilà mbisi azali lokola nyoka mais ezali nyoka te, ezali mbisi oyo euti na mai na biso ya Congo, euti na fleuve Congo. Baye awa po bateka mbisi wana oyo bomoni ndeko auti kotombola ezali na prix ya 250 000 francs congolais. 250 000 francs lelo na taux du jour ezali plus de $100. Voilà bazotombola mosusu. Voilà donc ezali plus de $100 na mbisi moko ya bomoi ndenge bomoni. Alors awa lelo bambisi ezali ebele, ezali na ngolo, ezali na nzombo, ezali na ba espèce ya bambisi ebele nde bozali komona awa. Alors tolekaki pe ko se renseigner par rapport ya ba prix nango. Ba prix nango ezali ko varier selon ba espèce pe selon ba grandeur ya bambisi. Par exemple ngolo ebandi na 6 000 francs. Prix ya mokie na bangolo ebandi na 6 000 francs congolais. Na banzombo prix ya mokie ebandi na 20 000 francs congolais. Pour beaucoup remarquer yango toujours à travers reportage oyo ba nzombo ezali penza ya minene neti oyo bomoni ya munene oyo azobaluka na bassin wana ezali pe nzombo oyo bazoteka na prix ya 250 000 francs congolais. Voilà ba mama pe na mopanzi bazali ko discuter na ba clients na bango pamba te chaque jour ba ndeko bautaka bipai na bipai bayaka kosomba mbisi awa. Ba clients na bango ya chaque jour ezali ba mama oyo batekaka maboke, ba mama batekaka maboke na Maluku, ba mama batekaka maboke na Kinkole, na Bibwa, na Plaza, pourquoi pas na ba commune mosusu pe na ville ya Kinshasa pamba te liboke ezali moko ya ba référence gastronomique ya ville province ya Kinshasa. Yango wana même soko kei na ba hotel ya minene na ville na biso awa okokuta basalaka pe maboke comme ba spécialité na bango. Alors bambisi wana bayaka kosomba yango awa obomoni bo ezali bangolo bazali na mopanzi na bango. Bomoni pe banzombo ezali na mopanzi na bango na bassin na bango ya bleu. Donc awa bambisi nyonso ezali ndenge na bandai koloba ba client liboso penza ezali oyo basalaka maboke yango bayaka kosomba bambisi ya bomoi nde bomoni bazoningisa bango na mai boye. C'est pour démontrer que effectivement ezali bambisi ya bomoi, ezali bambisi ya kokufa te tande bazoninga na mai bazonager. Voilà bazali kowelela parce que bazali bambisi bazali banyama aquatique. Donc bazowelela nani ndia kotia mutu dans les plus profonds ya bassin. Donc yango esalaka ke bazoningana boye. Voilà ba maman bazo continuer ko négocier ba prix pour que ba clients basomba po bakende kosala yango maboke bisika oyo
batekelaka. Alors après bango ezali lisusu na catégorie mususu o bazali pe bazali lisusu ba revendeur, c'est-à-dire bango bayaka kosomba bambisi awa surtout pona ba hôtel ya minene na ba restaurant minene oyo ezali na ville. Bakolo ba restaurant wana to pe ba chef cuisinier wana bayaka kosomba bambisi awa te. Donc ba revendeur wana basombaka nde bambisi awa, bango bakomema yango na ba restaurant na ya minene na ba hôtel wana ya minene bakei ko livrer bango, pamba te bazali déjà ba partenaire, bazali déjà ba fournisseur na bango, bakendaka ko livrer bango bambisi kuna. Alors troisième catégorie ya bandeko oyo basombaka régulièrement, ezali pe bandeko oyo basalaka provision pona bandako na bango. Lelo lokwa bayebi ke ezali mokolo ya wenze, bayaka pe ebele bakosomba bambisi ya bomoi to babomeli bango awa, bango bakokende batie yango na bacongélateur. Donc bo remarquaki yango ne bandeli, bo remarquer yango pe au fur et à mesure que toujours avancé na reportage na biso awa. En tout cas batu bazali ebele par rapport ya la fois précédente oyo toyaki, batu bazalaki mingi te, pamba te ba commerçant nyonso bakendaki na bamboka pona kosomba biloko kuna, bakenda koputa na ba pêcheur oyo bazali kuna basomba balobaka misi, voilà, en grande quantité nde basomba ba mama oyo bayaka kosomba epa na bango epa ba pêcheur wana pour que baya koteka awa. Boko remarquer que ba client bazo ebele bazo tuna bamisu bazali ka ba curieux bayika kotala bamona nde bambisi yango ezalaka, mais la plupart baye vraiment kosomba. Alors ceux qui bamama basombi kuna mingi basombaka na bamboka oyo ezali na ngambo ya fleuve, donc na ngambo ya Brazza bakosomba yango kuna, baye nango awa na Kinshasa batraverse pour que bateka. Bamosusu pe bazwaka masuwa bakokende na province ya na ancienne province ya Bandundu, donc kuna tokuta province ya Kwango, tokuta province ya Kwilu, isika wapi bakendaka pe kosomba biloko na bango na province ya Mai Ndombe pe ezali le long ya fleuve. Soki basombi wana te bamosusu pe bapusanaka lisusu bakendaka kosomba yango na Mbandaka, na Lisala, na Bumba. Bamosusu pe balekanaka na province orientale basombaka yango na Kisangani, nde bayaka nango malembe na bamasuwa to babalenière ti kokoma nango awa na libongo ya Ngafura na ville ya Kinshasa na commune ya Maluku. Il faut to signaler bino que libongo oyo ezali les plus grands, en tout cas port oyo et sika bambisi ekitaka awa, ekitaka ebele en grande quantité pe ekitaka régulièrement. Donc soki ezali mokolo ya marché, en tout cas mbisi ezangaka te, pamba te ezali port ya liboso soki outi na nzela ya mai, donc outi Kisangani, outi Mbandaka, outi Bumba, outi Lisala, outi Mai Ndombe, outi Nongo. Port ya liboso oyo kokomela na ville ya Kinshasa ezali port oyo. Voilà, tomoni mama azui ngolo, voilà, azali kobuka ye kingo po aboma ye po cliente asombi déjà. Donc soki osombi ngolo tombisi nyonso possibilité ezali bango mo babomela yo, parce que bayebi yango malamu, ezali penza spécialité na bango. Omoni asali ka geste moko kaka, voilà, abuki kaka na kingo nyama ngolo akufi yango wana ozali komona o ameki ko résister. Voilà, mama kangi penza makasi, voilà, a réussir ko bomaye, voilà, a réussir ko bomaye, a passer maboko, parce que il faut ko signaler que bambisi yo bazalaka na zei makasi, bazalaka muselu mingi. Donc soko simbiye il faut kosokola maboko tout de suite, pamba te batikaka muselu na maboko. Voilà, to continue kotambola. En tout cas marché ezali monene, moto na moto azali na bambisi na ye, moto azali na bassin na ye, mama na mama pe azali na spécialité na ye, biloko nini oyo
ye aye nango to ya préférera koya nango koteka po atekela ba client na ye po ekende noki noki. Na mopanzi ya tomoni bambisi babomi deja bakati kati yango pe deja nde bomoni boye batia yango na motalaka ezali ya koyita te ezali ya kotumba te ezali fume te ezali frais. Donc ndenge kaka eutaki na mai bakati yango nde batia wa bambisi mosusu pe faut toyeba yango ke bambisi mosusu ekufaka déjà pendant le voyage. Misusu ekufaka déjà pendant le voyage, misusu pe ezalaka que tango balobi yango ekufi. Voilà, tobetaki lisolo ya ba maman o basalaka maboke. Moko na bango bomoni wana azali kobongisa déjà biloko na potanga okende azala na retard te. Na mopanzi koto tomoni bambisi ya bomoi na kati ya bassin ndenge bazoninga na awa. Voilà, na kati a boko remarquer que bangolo bazali, boko remarquer que banzombo pe bazali. Donc ezali mélange batie bango nyonso esika moko. Alors awa koteka esalamaka ndenge nini pe kosomba esalamaka ndenge nini na critère nini. Pona kosomba ezalaka bako présenter au bassin ndenge moni boye yo moko ozotala na bao bazoningana oponi mesure oyo sepeli batieli yango na likolo ya plateau ndenge bomoni mama ope atia ye likolo ya plateau. Donc soko otali osepeli na mesure wana na grandeur ya mbisi wana nde bako fixer yo prix nango. Donc etekamaka na kilo te bapezaka yango te bako bimisa yango kaka na bassin nde bomoni ba bassin ezali ebele ba bassin nyonso bomoni ezali ya bambisi ezali na bambisi pour la plupart misusu etikali vide nde bomoni ba rassembler yango boye etikali vide parce que basombi yango basombi déjà ba biloko ezalaki na kati. Donc na bandai koloba soki osepeli na mbisi moko nde bakozwa yango mama moteki akotia yango likolo ya plateau po atala munene nango na mulai nango. Soki o apprécier yango nde ya ko fixer prix en fonction ya ndenge oyo ye asombelaki bambisi selon ba mesure na ba grandeur nango. Donc soki apesi yo prix zalaka toujours négociable hein, akotia marge par exemple akoyebisa bambisi ezali 10 000 francs à débattre sous kanango 8 000 francs. Soki oza d'accord bosololi opesi mbongo yo zumbisi. Au cas contraire beaucoup continuer qu'on négocier jusqu'à ce que beaucoup trouver terrain d'attente pour que yo zumbisi ye azombongo. Soki boyokani te et que mbongo oza nango eza mokie par rapport ya mbisi oyo osepeli nango ako proposer yo mbisi mosusu oyo ezali na ba prix oyo yo koki osepela nango selon makoki na yo. Voilà, pona bambisi oyo ezali ya kokufa neti ndenge bomoni boye bambisi mosusu bakufaka na moment ya pêche na moment bazo pêcher bango na filet bakoki étouffement te ou bien moment ezalaki mulai le temps babimisa bango ti bakotisa bango na babassin ya mai misusu bakufaka yango bomoni bakoki kobwaka yango te bakoki pe kozongisa yango na mai te po esi ekufi yango wana bayaka nango awa. Alors il y a deux possibilités, soit bayitaka yango à partir ya mboka nde tomonaka bambisi ya kokauka bakausaka yango ou encore bakoya nango kaka ndenge ezali frais bongo mais ya kokufa. Misusu pe ekufaka na nzela pamba te voyage ezaka mulai ba réalité ezaka ebele omona ta mosusu masu ekufi ta mosusu masu ezwi panne ta mosusu mai eza ya kokita moyen bo continuer nzela ezali te pamba te fleuve Congo na biso babalizaka yango te. Donc yango wana esalaka ke soki voyage pe eleki mulai bambisi misusu bakufaka po bazalaka alimenté te balesaka bango te na moment ya voyage. Yango wana esalaka ke misusu bakufa neti nde bomoni oyo batandi awa ezali bambisi ya kokufa nde batie bango deja awa pour que moto soki aye asepeli nango asomba mbala moko akende. Alors mingi pe bandeko basombaka bambisi ya kokufa ezali bandeko oyo bazalaka pembeni ya libongo awa pamba te soki asombi yango azali sûr que akolamba yango kaka lelo ekoumela lisusu ta mulai te
ti ya koma nango par exemple na centre ville mpona bandeko bazala musika yango wana esalaka ke bango bayaka kosomba yango kaka ya kokufa mpo ayebi ke ezali pembeni, donc ekopola nango te, ekobeba te, akolamba yango mbala moko. Alors bandeko mosusu mpe basombaka bambisi oyo ya kokufa ezali bandeko oyo mpe basalaka maboke, akoki kosomba une partie ya bambisi oyo ezali nano frais oyo ezali ya bomoi, asombi une autre partie ya oyo ekufaki déjà nde akosangisa yango pour que atia yango na maboke, mais il faut toujours baveyaka toujours que bambisi ebeba nano te. Voilà oyo bomoni mama azali koboma mbisi na mbeli pour cliente na ye asombi. Voilà cliente wana azwi mbeli, j'espère kazopona mosusu azotala par rapport ya makoki na ye pe par rapport ya monene ya mbisi. Voilà aponi mbisi wana babeti ye mbeli na motu pour que akufa. Voilà ezalaka pe facile te parce que basagitaka makasi, donc il faut koyeba ndenge nini kobamba ye pour que coup de grâce eboma ye mbala moko. Koto pe tomoni ndenge na explikai bino bakozwa mbisi batie na plateau nde bomoni awa po bamesure ye po batala na molai na ye na monene na ye soki bakoki kosomba ye na combien. Voilà tomoni mbisi moko akwei kuna na mopanzi, mama akolokota ye po azongisa ye na bassin. Voilà voilà bamama oyo bamesani na mosala oyo makasi, donc bayebi yango malamu, pamba te soki oyebi ndenge okosimbela ngolo te, ngolo abetaka maseke na ye wana azalaka nango ezokisaka. Donc il faut koyeba ndenge ya kosimba ngolo, il faut koyeba ndenge ya kosimba nzombo, il faut koyeba ndenge ya kosimba mbisi oyo olingi osomba pour que ozwa précaution po ebeta yo te, po bazokisaka makasi. Bambisi mosusu oyo bomoni awa bazalaka pe na minu, donc akoki pe koswa yo, surtout soki aza monene akoki pe koswa yo. Voilà bambisi oyo toyaki kolakisa bino po bomona ndenge nini mbisi ezali parmi ba richesse minene ya mboka na biso. Eloko ezali koboma jusque là ezali que tozali na ba bateau de pêche te mpona kosala pêche industrielle. Lelo oyo mokili évolue makasi tellement que kopêcher na ndobo na kopêcher na filet ezo suffire lisusu te. Voilà abondance richesse oyo nzambe atie na mboka na biso. Tala mbisi monene bandeko na ngai bino mo bazali komona mbisi monene oyo na bapays mosusu okokuta yango te, to okokuta yango mais il y a quantité mingi te. Figurez-vous que chaque semaine ba quantité ya boye eyaka oyo ezali kaka po bandeko bazo pêcher na ba moyens de bord, bazali ko pêcher na ba filet, bazali ko pêcher na ba ndobo, bazali ko pêcher na ba moyens moko très limité. Alors bo imaginez siko soki tozali na ba bateau de pêche na biso moko oyo ezali ko produire plusieurs dizaines ya ba tonnes ya ba mbisi oyo par jour to par semaine. Alors est-ce que na Kinshasa vraiment bato bakoki kozanga eloko kolia? Est-ce que na Kinshasa bandeko bakoki kolalaka nzala? Point d'interrogation. Alors que tozali na richesse monene, richesse oyo ezali pona kosunga bandeko ya Congo balia bio e balia biloko ya qualité, pamba te mbisi oyo ndenge ezali boye ezali bio, ezali na pesticide te, ezali na formol te, ezali na conservateur te, ezali tout à fait naturel, ezali na produit moko chimique te o batie na kati. Donc ezali contribuer makasi na bien-être ya bato. Yango wana bato o bazali na ba possibilité mingi ba préféraka kolia biloko oyo au lieu que balia biloko mosusu tomonaka ya ba vivre frais to kolia ba mbisi oyo eutaka na ba mboka ya libanda ba surgelé o tobenga ba surgelé pour que ba se protéger na santé na bango, pamba te biloko mingi oyo toliaka ezali à la base ya ba maladie mingi pe oyo tobelaka awa na mboka na biso. Yango wana ezali toujours important toliaka biloko oyo ezali frais
biloko ezali bio, biloko biso moko tomoni ndenge ezali kopema, biloko tomoni ndenge ezali na bomoi tobomi nde tolie. Yango wana ezalaka toujours important kolia biloko oyo ezali bio po yango wana nde ezali kosunga pe ko contribuer na santé na biso. Voilà bambisi oyo tobisaki bino yango oyo neti oyo bomoni mama asimbaki tout à l'heure wana ezali 80 000, oyo bomoni asimbi siko ezali 20 000 francs, plutôt 30 000 francs congolais à débattre. Oyo mama azali kosimba wana ezali 30 000 francs à débattre. Alors 30 000 francs na to ya lelo ezali à peu près 15 dollars américains. Donc na to ya lelo ezali 15 dollars, ezali prix moko ezali normal pour na maintien à santé, mais pour na ba congolais lambda, pour la majorité des Congolais, ils allaient cher, ils allaient vraiment cher. D'ailleurs, les lois de toujours le belaboué, biloko ils allaient à kokita na marché pour dollar, ils allaient au kokita. Mais pour la plupart des Congolais, la majorité des Congolais, kobimisa 15 dollars pour na kosomba kaka mbisi moko. En tout cas, ils allaient, c'est pas donné à tout le monde. Hein. En tout cas, photo lo bayango. C'est pas donné à tout le monde. Kobimisa 15 dollars pour na kosomba mbisi kaka ya pamba, sans ba épices, sans makala, sans biloko oyo kolela yango. Donc mbisi ya pamba à 15 dollars, ezali ebele na mokolo lelo. Alors yango wana ba ndeko mingi bazaka na makoki ya kosomba yango régulièrement te. Yango wana basalaka toujours recours na ba produits surgelés. Ah voilà, mbisi moko a s'échapper. Ah basagitaka makasi ndenge tolobaki. Heureusement que oh là là, heureusement que bandeko bazali wana na rapidité nyonso pona kokanga ye po soki bakangi ete akoyi pe kotambola plusieurs mètres akei pe musika. Mais heureusement que bandeko baza wana toujours pona kogérer bango. Voilà, na bandai kolobela likambo ya makoki ya kosomba mbisi oyo. Donc 15 dollars, ce n'est pas tout le monde qui peut l'acheter. Surtout ceux qui ont des familles nombreuses. Imaginez que papa Azali n'a pas 7. S'il faut balia boy, c'est que bakolia mbisi ya combien? Mbisi wana bakolia yango ya pambate. Il faut zala na accompagnement nyonso wana bakosala yango ndenge nini. Yango wana nécessité que les lots bakondiamboka ba revoir situation wana pour ceux qui ba bateau de pêche ezali nango ebele et que bazali ko produire ba tonne mingi ya bambisi au par semaine. La loi de l'offre et de la demande est qu'on s'appliquer. Donc ce qui veut dire plus bambisi kozala ebele, plus ekokoma moins cher na marché nde kosala ko ba congolais ebele pe bazala na facilité à kolia biloko oyo ezali bio et ko épargner bango pe na ba maladie ebele na ba mort oyo to déploraka mingi awa na mboka na biso Congo pe na ville na biso ya Kinshasa. Donc ezali important pe ezali nécessaire gouvernement ya république et réfléchir sur ba mécanisme nini ya mettre en place pour que mbisi ezala accessible. Quand je dis mbisi nazolobela nde mbisi oyo, nazolobela mbisi ya vivre frais te, nazolobela Thomson te, nazolobela sardine ya boîte te, nazolobela ba produit oyo biso moko tozali ko produire parce que tozali ebele, tozali suffisamment ebele awa na Kinshasa pour que tozala na marché interne, un marché intérieur propre ya biso moko. C'est-à-dire biso moko to lobi mbisi, biso moko to teki yango, pe biso moko to consommer yango. Il peut permettre que circulation monétaire et salama, et puis en même temps il peut permettre que santé ya baimboka izala garantie. Yango wana lelo to monaki vraiment important to la kisabino ndenge marché ya mbisi et salamaka awa na libongo ya Ngafura na commune ya Maluku. Surtout pona bandeko ya diaspora ou bazali libanda ya mboka to monaka mingi bayaka
batindaka bandeko na bango bazali awa na mboka basombela bango mbisi oyo mpe batinda yango. Yango wana ezalaki important tolakisa bino yango bomona ndenge nini ewutaka, ndenge nini etekamaka awa, mpe baprix nango ezovarie à peu près combien et selon quels critères. Yango wana toyaki kolakisa bino yango awa. Marché ezali continuer. Voilà, ndenge na explikaki bino mama azobwaka mbisi likolo ya plateau pour que client ye moko atala a apprécier. Voilà, ndeko tomoni aponi ngolo wana nde bazali siko ko négocier sur prix soki kozala combien pour que asomba yango akende soit koteka soit kolamba ye moko na ndako. Voilà, marché oyo ezalaka chaque lundi na mardi po bandeko bautaka na oh voilà bambisi bazo continuer kozagiter bazo koya, donc c'est normal bazo luka ndenge nini bako s'échapper. Voilà, ezalaka toujours bongo. Alors négociation ezo continuer awa, ambiance ezalaka toujours boye chaque mardi na lundi po soki bandeko bateki lundi na mardi na mbongo bakoteka wana nde bakokende sikoyo koluka bambisi mosusu ndenge na explikaki bino na bamboka oyo ezali pembeni. Voilà, mama sepeli na mbisi moko mais apparemment bayokani te. Voilà, azwi mosusu ateli na sachet. Alors awa soki olingi osomba mbisi ya bomoi okende na ye pe kaka ya bomoi ezali possible. Okosala ndenge nini, osombi mbisi oponi mbisi mais au lieu baboma ye bakobomela yo ye te, bakotia ye na sachet batie na mwa mai ndambu pour que et permettre yo okende nango ya bomoi ti na ndako. Voilà, tozosala expérience wana tozwi mbisi moko. Voilà, mama akotia yango mai. Voilà, akotia yango mai pour que mbisi ezala toujours na bomoi. Voilà, yango na bomoni mama atie yango mwa mai muke na kati ya sachet juste kaka pour permettre que mbisi oyo a continuer ko vivre na azala toujours na mai pendant que akokoma na ndako. Donc pendant le long ya nzela si akokoma na ndako, alors à partir ya ndako bokoki kozwa ye botie na bassin monene na mai ebele pour que a continuer ko vivre, ou encore bokoki carrément koboma ye mbala moko soki bozali na programme ya kolia ye le même jour. Au cas contraire bokoki kotika ye bongo pendant 3 jours de plus, akokufa te, akokontinue toujours kovivre na mai wana oyo botie ye. Voilà, maman asombi mbisi bapesi ye batie ye na sachet, ye wana pe azali kofuta mbongo pour que akende na mbisi na ye na ndako esika oyo soit akolia soit ye pe akoteka yango. Alors bambisi oyo à part na libongo awa nde ezali marché nango awa etekamaka na prix assez, mais eza bandeko pe oyo basombaka yango awa bakendaka koteka yango na bawenze mosusu na marché ya Liberté soki okei okokuta yango, na wenza Zigida soki okei okokuta yango, to pe na aéroport pe etekamaka mpona bandeko oyo bazo voyager to basombaka mpona kotindela bandeko na bango oyo bazali libanda ya mboka. Voilà, bo découvrir ensemble na biso ba différents espèces ya bambisi. Voilà, j'espère que pona lelo tosuki awa tokozala na esengo ya kokutana na bino na reportage deuxième partie ya reportage oyo kuna pe tokomona biloko mosusu oyo ezali pe kotekama toujours na kati ya wenze oyo. Alors merci na bino nyonso ndenge bozwaki libaku malamu ya kolanda biso. Soki ezalaki première fois na yo olanda biso, kobosana te ko s'abonner pe ko activer cloche ya notification pour que o raté deuxième partie ya vidéo ote na moment oyo toko publier yango. Tozali bon kokende ko réaliser ba reportage na ba partie mosusu ya Maluku juste pour na ko permettre bino bo découvrir Kinshasa na ba facette na yango nyonso. Alors
botika malamu kimia eumela na mabota na bino tokutani mbala nsima.